Merci mingi Mama Rosalie pour na couper sangai maloba. Vraiment pour na makambo o etali ba combattant ezali pasi pe mawa. Ezali pasi pe mawa bandeko kokamwa. Ndenge nini bato bakoki kosala ba makambo ya boye. Vraiment ezali pasi pe mawa pour na ba combattant bandeko. Kaka ndenge Mama Rosalie uti koloba. Ndeko soki ozali moto oyo olingaka kolakisa bato na mokili ete yo ozali gang. Olingaka kolakisa bato na mokili te yo ndo ozali pomba me keba. Bandeko toza komona tango bino bozali kosala lit na bino, tango nyonso na monoko na bino bozali koloba ete kombo ya Nzambe. Me kaka bino moko wana bokomi kolinga kotelemela le même Nzambe wana. Ndeko, c'est facile, hein? Ok, na o lati sokoto ya basoda boken église bosali trouble. Oui, c'est bien. Mais babiloko bozali kosala. Ezali mawa po na bino. Ezali mawa po na bino bozali komi kosa bandeko. Bandeko ba bolingo. Ngai na kolinga pena beta moi sete moke na likambo Mama Rosalie auti koloba. Bandeko. Tomona ki yango tango Jésus azalaka na mokili. Tango nyonso tu Jésus abandaki ko reprocher basel na Nzambe. Aza ko loba ete non ba makambo bozali kosala ba mateya na bino ezali balamu te bani na ba église aza ko reprocher bango. Pe voir même aza ko benga bango pe bato ya lokuta. Mais mokolo Jésus amonaki ke na kati église wana kako abandaki ko reprocher basel na Nzambe. Oh to monaki ete bato bakomi kotekisa babiloko kosala commerce na kati. Jésus ayaki mbala moko abengani bango pa lobi bokomi si lopango bokomi si esika ya tata na nga ndako ya tata na nga ndako ya bamiyibi. Ah mendeko. Il faut siko zongisa maele esima omituna. Oyo soki totali malamu. Jésus tango déjà bandeko ko reprocher basela Nzambe bi mateya na bino za mateya lokuta bozaki kokosa bato. Mais Jésus pas ko déconsidérer mbala moko même église wana alobi ta église eza esika ya baesko esika bato bakosaka makambo. Mais pendant que mon a été makambo ya Nzambe ezali compliqué. Quand esika Jésus abandaki ko critiquer basel na Nzambe. Quand esika mokolo eko mona ete bato bakomi kosala commerce kuna ayeko beta bango pe alobi ete bokomi si ndako ya tata na nga ndako ya bamiyibi. Ah donc koloba ete malgré Jésus abandaki ko reprocher basel na Nzambe wana ba mateya o bango ndenge bateyaka. C'est que Jésus za koloba mbala moko ke ndenge ndako oyo basali na Nzambe o basalaka mateya o bateyaka Nzambe pe azwaka part na ye na kati na ba mateya na bango. Donc koloba ete ezali leçon monene pona biso ba congolais tango tozali koloba ete ah ba pasteur miyibi ah ba pasteur boy. Mais attention au fingi pasteur moyibi ezali malamu mais ko banda sikoyo ko kota na ba bien privé te ya Nzambe ba bien privé wana ezali neti ba église ndeko sala na oliseki na makambo mususu mais ko sala liseki te sika bana na Nzambe baye baza kolanda mateya bandeko yo sala désordre ezali babe bandeko ezali libabe bandeko bokeba ezali babe na ndenge ya mabe o ezali malédiction. Parce que bandeko bino bato ya mayele bo se poser question bo zwata biblia bo banda kotanga bo komona comment Jésus abandaki ko reprocher basel na Nzambe bo komona comment Jésus abandaki ko benga bango même bato ya lokuta. Mais mokolo yaki komona baza kotekisa biloko na église il fallait lobake non wana kutu baza bato ya lokuta donc bato wana nasina lobela bango kutu donc makambo yango ezomonana. Mais Jésus a se rendre compte tena maloba alobaki asiliki mbala moko ki abeti bato ya bibo komi sindako ya tata na nga ndako ya bamiyibi. Ah donc loba ete malgré Jésus bande ko reprocher basel na Nzambe mais makambo oyo esala makana kati ya lingomba na ndenge bateyaka ezana ba part mususu ya Nzambe on Nzambe azwaka pe Nzambe bandaki ko considérer lié wana ezali lié se pona ye. Alors bino bato bokendeki na esika ya église boke ko sala ba désordre kuna na Paris soit disant que bino nde ba combattant bandeko bokeba okoya ko zwa problème mususu na vie na yo okomi ko luka ba ndoki de gauche à droite ok ndoki ya liboso kaka yo moko.
botika kosala babiloko ya boye ezali malamu te ekomemela bino libabe un jour bandeko babolingo tofingaka na biso basali na nzambe tolobaka n'importe quoi oui likambo te mais toye koreconnaître lelo ke malgré tofingaka basali na nzambe mais tokeba lie saint esika oyo bana na nzambe bazali kosangana nzambe azali koreconnaître yango mpe bamateya ndenge elekaka wana nzambe ayebi ke apesaka mutu na mutu par na ye malgré soki paster azali na babozoba na ye azali kosala makambo na ye wana ezali sikoyo likambo oyo ndenge nini nzambe ye moko akosala ye na paster wana mais eloko toyebisi bino bandeko bokeba na kotouche babien privé ya nzambe makambo oyo ezali babiloko intime ya nzambe keba ezali lokola baeglise biblia esika liloba ya nzambe ezali eglise na biblia ndeko osali bozoba na eglise okozwa libabe ozwi biblia obi opasoli obi otumbi yango otikali moto ya libabe na banzi ete biso bamakambo tozali koloba tozali kozwa yango kati na biso moko te kasi ezali kaka babiloko tozali komona kati na bino babiloko bino bozali kosala bareaction na bino bamakambo bozali koloba yango mpe ezali kotinda biso to réfléchir mpo toyimeka kosala baémission mpe tolobela bino na banzi ete mwa moke tozali parfait te na makambo ya nzambe me mwa moke oyo toyebi mayele moke oyo bazoba oyo bobengaka biso oyo nzambe apesa biso yango nde tozali kopesa bino mpo ete botala oyo tolobi ya malamu bozwa oyo tolobi bomoni ete ezali malamu te bandeko bozali libre bokoki kobwaka esengami kaka teke oyo nyonso tu biso tozali koloba nde bozwa yango non biso tozali bato moko tozali badictateur te ndeko oyoki soki omoni ke papa Roger alobaki malamu na esika oyo esika alobaki mabe jwa ya mabe wana omoni ke ezalaki mabe bwaka jwa ya malamu bomba mpo ntango mosusu ekoki kosunga yo mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pour na kozongisela ngai lisusu maloba bandeko congolais mpe bacongolaise bino bato bozwami awa na Europe Amérique partout bomeka nanu kosolola bino bato bozali komibenga bacon mbata bozali koloba ete bozali kobunda mpo na mboka ndeko jamais okoki koloba ete ozali kobunda mpo na mboka na yo apres obanda lisusu kosala ete na ndenge ete obanda kotouche bapoint intime ya makambo ya nzambe mpo na koloba ete bato ya nzambe bosala ngo ete l'église bato basambela te moto boye te ete ndeko attention yo yebi teke nzambe akoki kolongola moto mosusu kuna na Congo ke moto moko na poto azalaki na pasi nzambe alongoli moto kuna na Congo mosali na nzambe atindi ye kaka inikima ya koteya po ete moto wana azali na pasi awa abika po ete nzambe asalaka makambo na ndenge oyo ye moko alingi tango mosusu bakoloba bapaster batondi ya na poto oui bapaster batondi ya na poto mais bandeko nzambe soki alobi asala volonté na ye okondima te tango nzambe atindaki Jonas akende koteya na mboka oyo soki Ninive bandeko eske kuna na Ninive bolingi koloba ete ata basali mibale ya nzambe bazalaki te ata mosali moko ya nzambe azalaki te me nzambe utilize Jonas azalaki mosika atie na masuwa tina ndenge akweyaki na bwato tina ndenge mbisi emelaki yake kobwaka ye na pembeni ya rive mpo na kolakisa bino ete nzambe azali moto ya salaka makambo ndenge alingi mpo nzambe amonaki ete bato oyo bazalaki na mboka wana mpo babika ifale kaka liloba oyo Jonas alingaki akende koteya donc yango wana bandeko tosala keba makambo ya nzambe basakanaka na yango te bandeko biso mbala ya liboso tobandaki kokota na bapoint ya makambo ya nzambe koloba ngulungulu me toyeki komona aye moment donné toyeki kotala yake te non makambo etali point privé ya nzambe ezali na bato mosusu bakoki kobimela yango comme bajuge epesameli biso te yango namoni ete na makambo oyo mosali ya nzambe asali biso tokoloba soki mosali ya nzambe ntango mosusu ubia asalaki mabe ubia bimi na mwasi ya moto tokoloba kaka ndenge likambo wana esalami
mais mpo tobanda kokɔta obi toloba mosali ya nzambe yango bote wana epesameli biso te biso ezali kaka ke soki ntango mosusu tomoni ntango mosusu likambo moko esalami mosali ya nzambe asali mabe obi asalaki likambo obi abimaki na mwasi ya bato tokoloba kaka tala mosali ya nzambe moko asalaki boye mpo ete ezali likambo esemonani na miso ya bato me kobanda kokɔta na bapwe mosusu oyo ete baimagination na biso moko attention wana nde ezalaka très dangereux bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino makambo nini oyo tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi boyiti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino